Est-ce que voyage astral, est-ce que ça m'a bien? Est-ce que la Bible voyage astral les alliés? Maintenant, tous nos lecteurs. La Bible oyo tangaka. Est-ce qu'il y a un voyage astral? Mais oya bine comme aux États-Unis, na ke France, na ke Belgique, na ke ikobimisa mutu moko mbongo na esprit. Mais la Bible zo la sabilo kwanate. Paul n'a pas fait ça. Parce qu'ils ont fait comme on a Yesu Masiyate, on a remarqué tous ces genres de miracles, ce sont que les pasteurs ne bazo tombouama. Ils sont tombouama. Tout vrai miracle élève le nom de Jésus. Et même le pasteur doit se rabaisser. Mais si on dit miracle nzambe salami, pasteur a tombouama ko le kana Yesu, oh Yesu a tini na katia musala, ça devient suspect, ça devient douteux. Ngai à part Aïdi Nabala, notre père na katia musala ya nzambe qui a fait des miracles, même Nathan et papa, il y a Kokonabiso Osbon, le reste au Batikal ne me convainc pas. Je doute de tout le monde. Je ne suis pas encore convaincu de leur miracle. Apporte-le Paul Mutombo. Nalobi nazana confiance na bangote. Nazana confiance na bangote. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde boto qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolonase ekendeli boso et pambolama et suka na nzela te hein pour babandaka na tolonase babeta côté mususu mais tolonase c'est comme Ibi c'est comme Ndumba mais moto tolonase ba c'est kaka été pour réponse na yo yebite. Shalom, très chers abonnés à Bisso, Balanakabisso, na 4 chaînes, Nabisso Mounene, à Tolonase TV. Il y a notre maman Anna Kalambay, moi aussi, il y a pasteur Carlos Kalambay. Bah, shalom, Nabisso, so, bah, abonné Nabisso. Merci d'avoir bazo konye ko s'abonner. Merci. Nzambalo la pambola bino, vraiment. À pambola parce que tu comprends que Moussala, ou tout ça là, nous permettre de s'abonner. Parce que tous les chaînes mots chrétiennes, tous les chaînes mots en dehors, il y a Makambo, il y a Mokili Oyo, il y a l'édification de l'église, il y a corriger, il y a ça, le message à Malamou, le débat, mais Makambo Belé, ils ont concerné l'église. En tout cas, Nzambe a Pambola Bino Belé, et Nzambe a Pambola mon caméraman à Combo et à Francis le Noble. Nzamba Pambola et puis Nzamba Pambola na Sandra Djangi et Nzambe a Pambola Claudia Panzu Nzamba Pambola Dieu merci Nzamba Pambola maman Gisèle na papa Géry Nzamba Pambola mon pasteur que j'aime beaucoup Trésor Ngo Mafaya bana nyonso ya église une nouvelle alliance que Dieu vous bénisse beaucoup merci plateau za deya ko fungoma invité na biso to ebié ça fait un bail tout le monde est sauté. Mais Dieu nous a fait grâce qu'aujourd'hui, tous les années ensemble, à Outi Pinza, Moussika, mais tant que Bengi a comme Nagishasa et à Bifwa Leka, Nengari Makasi, c'est un père, Azatata, parmi Bato Baebi, église des réveils, à part, on est à Selonga, Soyo Boye, mais nga, à part Jacques Verlot, à part papa Nabiso Mouzed Abala, à part papa Kelani, et avant botanga ba bishop bomo na oyo, parmi ba pionniers au baïbi évangile ya Congo. Ba yebi yango na soux na mobimba, muto yo na tero na fanisi awa, eza jeté ko tombola e ko nima ko émission za ba jeté. Eza ba jeté. Et donc ngana benga kae monseigneur. Et pour y pena azali archevêque il y a constaté il y a vrai on a témoignage on a banabimisi c'est aussi professeur et théologie et donc il a une licence yo pasteur ba pasteur bourrique ba pasteur ya ba YouTube o kotanga classité
oza na papier te calamité makambo changer na mboko. C'est le moment yango académique et yango ezobanda DSC bandi. Donc 12 mois pamba oza na licence na mobimba et puis diplôme on a toqué nango partout dans le monde entier ba recevoir yo pour ezali au mot vrai. Biso sto bandi calamité bo mon diplôme nanga en tant que pasteur et il y a vrai diplôme nanga licence bo mon nango calamité pasteur faut tanga classe molimo te tanga classe o moni batu be ba sa ba bêtise na sacerdoce pour autant yango te. Merci l'homme de Dieu. Mbote na yo. Mbote mingi. Mbote mingi. Kombo nga na yebi ya bat mususu des fois mbali boso ba mona. Comme on ngai archevêque Billy Kiakesa nazali na kati ya ECC 56e communauté, secrétaire général ya communauté Ango, représentant ya Congo central et puis naza recteur ya IBTM ndenge bouti koyoka et pas ya papa Eric azobeta déjà fimbu par rapport à formation théologique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Naza mango belé to sola na yo toto bana likambo ya est-ce que pasteur waza pelé azana molimo na nzambe est-ce que ça censé ka fatanga est-ce que molimo na nzambe yoko sunga ete est-ce qu'il faut ka katanga papa Eric eza question moko vraiment pertinente mais na mokuse na koloba que eloko eza important. Même Jésus il a dit tout ce qu'il lui faisait il a appris ça auprès de son père. On est là liboso. Et même yekoli fandi pembeni ya Christ pendant 3 ans. C'est déjà cycle gradué. Et continuité à licence le Saint-Esprit na kati ya Pentecôte. Donc les études pour na mosala nzambe est tellement important. D'ailleurs mosala nzambe faut tanga tim kola okufa. Parce que ministère est en a dimension. Ministère est en a réalité, en a difficulté et sengeli à chaque fois na vie mosala nzambe azwaka performance na ba domaine spirituel, na ba domaine biblique, na ba domaine théologique, na ba domaine eschatologique, makambo eza ebele oyo mosala nzambe il faut ayekola surtout na église de l'éveil et loko so la faille mingi ezali administration église bazo maîtriser ngote. C'est grave. C'est très grave. C'était grave. Bon, Mouto Azan Molimo Nzambe, déjà Saint-Esprit s'est emballé, a zoué, a zobeta de l'Issakol, il y a 10 000 membres. Oui, mais ça moi passe pour Mouto Anatanga. Et moi passe parce que Molimo Nzambe enseignera bien, que les cabino ba lecteur. Molimo Nzambe, c'est vrai que à Koko Issa et la Mouto. Mais t'as la différence, il y a Pierre. Na différence il y a Paul na kati ya Bible. Au moment que Pierre est limité. So taliba épître à Pierre est limité par rapport à épître à Paul. Et même Pierre a zolo ba ke makomi à Paul et sengeli kotanga nango na bokebi mingi. Pe na kati na discernement ya makasi. C'est-à-dire que Pierre azalaki analphabète, azalaki pêcheur de poissons, azalaki na ba clé ya kofungola dikolo penase. Qui limité. Il fallait doctrine église, il fallait fondement église, bapé sango pas à Paul parce que Paul avant aya na katia na christianisme a sala 30 ans na judaïsme. Il a été formé par Gamaliel plusieurs années. Tant aya na christianisme, il a fait la théologie et il a encore fait 30 ans na christianisme. Donc ensemble il y a Paul et Ali na judaïsme na christianisme, yango c'est la force naé. Doté de la loi, à qui philosophe, à qui juriste, et puis à qui un théologien. Et ensemble, nous avons une formation, et ça que Paul a posé fondement dans l'église. Et il n'y a personne à contester Paul. Donc, ceux qui sont dans la Bible, nous avons des écrivains au Batangamingi. Pour l'Ancien Testament, il y a Moïse, a commis le 5 livres Pentateuque plus Job. Et surtout dans le Nouveau Testament, il y a Paul. Paul a commis l'épître hébreu, l'épître à Paul, et puis Tobaki Sina épître à hébreu. Nous avons Paul. Donc ce ne sont pas des gens blagués avec. La formation est tellement importante. À part Molimo Monsanto, à part l'onction du Saint-Esprit, mais c'est important.
Yonganga Nzambe Oyekola. Au pied des hommes de Dieu qui ont l'expérience, qui ont la connaissance et qui ont la science. D'ailleurs, Namukanda à 2 Pierre, je crois, Balobi, à la foi, ajouter la connaissance et la science. Bible de Mtelobi Angongaïte. Bible ajouter. Donc c'est que Kozanamoli Mosantu osa compléter. Il y a des choses que j'appelle. Le Saint-Esprit a autant qui sont hébreux, a autant qui sont araméens, a autant qui sont grecs. Molimo Mosantu a autant qui sont makamususu, mais au déjà Bible tracée et c'est mieux que na classe pour y coller. On a nzela batu oyo basali ba misala wana. Donc voilà un peu ce que je peux vous apporter comme lumière. Ok, merci beaucoup comme lumière. Na simbelo moi makasi elo mo lobi awa directement obi que dans la après il faut quoi ajouter d'abord la connaissance et puis science. Mais le lot science yango bino bozo le berzo to ajouter science yango. Science yango komi ya mabe, science yango komi ya ba kabal juif, science yango le bato ko simba parce que kabal pe ezape science. Kabal eza science. Et bato mo simba papo ya science wana bato mo kota mena na makambo belé ma blog ya ba makiona ezape science. Bato mususu pe le lo ba mo chale ona lolemo ya pe science. Ça dit on doit ajouter ça dit yo tindika bato ba na ba kabal juif. Parce qu'il y a pas science. Merci pour la question. Na sepeli makasi. Ngaloba science autozolo bela awa eza la théologie. Mais théologie angopé eza na 2 branches. Soko koyi na théologie libérale, oza na capacité parce que théologie libérale yango ezali théologie so contester chapitre verset ezo telemela pe ba auteur mususu sacré à Bible. Par exemple balobi que Job a existé. Babi livre Apocalypse, et un livre moko, et un mythe. Donc théologie des libérales, et ça théologie à déviation, où ils ont quoi na âme, na esprit, mais corps et na tinate. Yango ils ont permettre de voyage astral wana. Mais sur quoi na science y a théologie évangélique, où ils ont sali yango, depuis papa na biso batikeli biso yango. C'est-à-dire que eza de jeunesse à l'Apocalypse. Olongolo koto bakiselo côté ozo kwar na Bible mobimba na ndenge sengeleli. Na totalité nango. C'est-à-dire ozo kwar que nzoto ezali, molimo ezali, ame ezali. Nde théologie na zolobela. Mais na théologie libérale, c'est normal que batoko na makambo na baza ebele. Ils sont nombreux. Kuna bakotali sayo ke zo basi ebele mela masanga sala ndenge yo lingi parce que zote sana ngolo comme côté c'est seulement l'esprit et l'âme qui est important. C'est normal. C'est une théologie libérale. Yango na zo senga na basana nzambe. Quelle branche de théologie yo sali? D'abord ce que tu as bien à cette théologie, il faut que tu aies sali théologie à branche nini. Tous on a 3 branches à théologie. Tous on a théologie libérale, tous on a théologie évangélique, tous on a la théologie morale. Omoni? Ce qu'on a théologie morale ou on a théologie libérale, il y a un débat bazo dévié, bazo kene musika. Morale wana. Oui, na théologie libérale. C'est là-bas qu'on apprend beaucoup de choses. Les voyages astrales, makambo ebele ça na katikuna. Le mysticisme, makambo ebele. Est-ce que voyage astral, est-ce que ça m'a bé? Hein? Est-ce que la Bible voyage astral les alliés? Non, tous nos lecteurs. La Bible oyo tangaka. Est-ce qu'il y a un voyage astral? Ce que le dit que Philippe a disparu. Et ça voyage astral. Voyage astral. Parce qu'il dit que tu peux pas aller tanga, à maman tanga yé bien côté, balimoussier. Mais c'est voyage astral, à zaki quelque part, à limou aïe. Mais Dieu. Moutali moussier c'est Dieu. Mais oyo komi ki alelo mutuye moko alongwa pesa zali akende bisika oyo alingi. Non, on est sur makamanzambe te. Oyo Philippe a monaki, c'était Dieu qui a permis. To bengango le surnaturel de Dieu. Tu vois, il y a une différence entre surnaturel et nzambe na voyage astral. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que papa Eric ndenga zaboye bamoni par exemple na Matadi. Mais aux na Kinshasa. Hein? Deux hôtels na Kinshasa bamoni na Matadi. Et là comment ils a inattendu, on dit maki angote, mais omoni bamoni yo. Mais oyo tozolo beleza mabeza nini? Que papa Eric alobi ke na okende France. Bamonio peine à France. On est comme Mabé. Philippe n'a pas fait ça. Philippe a quitté à disparaître. C'est Dieu qui a fait ce mystère-là. Donc voilà un peu. Ce que je veux dire que nous avons autant à comboter dans le bikaka. On va bateau concernant voyage astral ou ce sont des grands occultistes.
Ce sont des grands occultistes. D'ailleurs, ce qu'on remarqué, basala nzambe mingi lelo, bakomi mite mabe. Basala nzambe mingi lelo. Ozomona mutazo telo banzambe mazamu tema mabe. Azo sala batu banko. Parce que ozomona ba signe ze belé oyo kokomona kelo ke mosa nzambe oyo akoti makamu. Exemple, il n'a plus l'amour des gens, même de sa famille, hein, okomona mutu, l'église na ye bat bazo kufa nenge bazo lokola baso lokola banyama. Donc chaque mois, il y a la mort d'hommes, il y a la mort des hommes. C'est-à-dire que déjà mutu wana asia koti makamu mabe. Mais oya Philippe abomanani. Et puis il y a Philippe samakambala moko. Donc c'est Ézéchiel chapitre 37 wana. Ils appellent voyage astral. Bon, wana sikoyo ozo comprendre ngaite. Molimo na nzambe nde memaki Ézéchiel. Ce n'était pas sa volonté. C'est l'esprit. On est à estase. Et ça, voyage astralité. On est à estase. Même Oyo Paul Komakinango, Azaki ravi en 3e ciel. C'est-à-dire que Nzambe nda sali ngolo a ravi en 3e ciel. Et non que Paul a désiré amatalikolo. Non. Mais Oya bine comme aux États-Unis, na ke France, na ke Belgique, na ke ikobimisa mutu moko mbongo na esprit. Mais la Bible zola kisabilo kwanate. Paul n'a pas fait ça. Akino zombongo na nzoto ya mutu moko to abimisa mbongo na se akuse non na Bible zate mais ça va miracle quel miracle mais on peut c'est un miracle té mais c'est naturel à l'okuta hein à l'okuta parce que ils ont fait comme on a Yesu Masiate au remarquer tous ces genres de miracles ce sont que les pasteurs ne bazotombwama ils se retombwama té tout vrai miracle élève le nom de Jésus. Et même le pasteur doit se rabaisser. Mais si on dit miracle nzambe salami, pasteur a tombé kolekana Yesu, oh Yesu a tini na katia musala, ça devient suspect, ça devient douteux. Na ba question bien autour na lelo Montréal tikanga permettre nga lelo parce que faut tous au moins la lumière moi belé s'il te plaît papa Montréal s'il te plaît. Nana toutes nos questions moko. Mutu mo ande ko bela azu photo ya pasteur na ye a coach na mai Amélie Abiki. Ce que ça domaine ya fona d'accord. Mais ce qui est comme une monotonie, ça devient bizarre. Parce que au moni ba miracle ne sonne zo salama et comme le la monotonie. Même ba voyage astral et comme une monotonie. Un miracle c'est le moko ya et ya ka par hasard. Et ça ka répétitivité. Et ça la ka répété. Et ça le moko soyé et l'équi. Donc nzamba za ba formule ebele ya kusala mais ce comme kaka ke non musele ke tazobima nguma zobima papier zobima kana même formule wana on a comme sumira kanzambe tone comme sikoyo babilo moko oyo bat bazo projeter voilà c'est un peu ça. Donc les miracles de Dieu même les pasteurs même le fidèle bazala étonné même yemo passer et rolekelaye. Tu vois? Mais oh les amis là que mutazo yebake il y a un avec na foule, puis avec on a dit chemise à rouge ango et puis badresse ya batuwana et yebanakate. On doit vérifier d'autres miracles du Seigneur. Ngai à part Aidi Nabala, notre père na katia musala ya Nzambe qui a fait des miracles même na temps ya papa ya koko na biso Osbon, le reste au Batikal ne me convainc pas. Je doute de tout le monde. Là, ça, c'est ma conviction. Maintenant, je doute na bango. Oui, douter na bango. Qui s'aime qui bila pour douter. Je doute de tout le monde. Je ne suis pas encore convaincu de leur miracle. Je suis clair, je doute de tout le monde. Bongo nani mdanzo afudiside Alpha Loka. Kana za convaincu atana yata mukete. Il y a aucun signe qui me montre que ça musa nzam. Bo sonika futa. Na lina revenir na ngote. Na pesa qui déjà awa na makambo ya ba incident ya église de l'éveil na loba qui déjà point de vue na ngai. Tayo bi ke batunon sodo, ça dit aussi tu as deux personnes. En dehors il y a musée Aidi Nabala. Alexandre na koko na biso Osbon. Na bi batu nyonso batikali d'Adéric nazo douter na bango. Quel que soit leur renommée, quel que soit leur gloire, quel que soit leur rang, soit disant que Nzamba tomboli Nzamba sali entre guillemets, je doute de tous ces gens. Apporte le Paul Mutombo. Nalobi na confiance na bangote. Na confiance na bangote. Archibishop Coutinho Fernando. Mais il n'est plus ici, il lui a ça sur Awate. D'autres le Belakutu était parce que lui ça fait longtemps à soi qui avait à son exil. Nzamba sunga ebisi kazali.
Mais le reste, je ne suis pas convaincu d'eux. Na convaincu na bangote. Ata mukete. Ba onction à baba, onction comme ça mouta aveugle, onction comme ça mouta sourd. Non, na Bible zate. L'onction, ce n'est pas ça. Que mouta comme sourd, mouta zoyo kate, mato e koufié, après ba sambe sou pona moutou, mato e zongi. Non, ce n'est pas ça. Donc des ans, c'est-à-dire aux autres douter na ba pasteur nyonso ba osa ba miracle. Aux autres douter na bango makasi. Pour son atali Bible za yangote. Donc c'est le miracle ba osa la o eza na Bible té. Non, les miracles sont ça mais spectaculaire. Ils honoraient Christ était. Ils honoraient nde ba ministère na bango moko. D'abord pour preuve. Au moins na ba fiche na bango kombo ya Yesu ekomami muke. Mais kombo ya basala nzamba ekomami en grand caractère. Pe mitu na bango, bilongi na bango et salami na ba fiche ya minene. Et pourtant c'est Yesu nde mutache ba na kati musala. D'abord eloko aliboso na yango wana. Or na musée Aidi na bala, il écrivait Yesu Masia en grand caractère. Son thème est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Oya Bango, Romona, tel évêque, tel révérend, tel apôtre, ceci, cela, Baptême à Milaï, 40e édition. Donc, ça dit que Banda, description des hôtels et Banda, tu as commis à 50 chapitres. Alors, à ce 500 chapitres. L'homme de Dieu, merci beaucoup pour la question parce que on est besoin de moni Montréal a tiré na temps bisco na se savourer pour l'homme na zuyo. Les camarades décision des hôtels yo na habité selon les totanga la Bible kola bimeli Gédéon et puis Gédéon aboma a de tout hôtel tata na et puis bongo a rebâti na botika na même nyona asala hôtel sikato monaki une fois mais o est commis ya likambu ya que premier chapitre deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième na habité est-ce que ça sous Gédéon te na habité ça problème nini nyonso wana eza commerce parce que on remarqué la plupart y a des leçons données et ça a des répétitions. Moi, la différence, il y a mouké, il y a des jeux de mots, jeux d'esprit, patati patata, ba prière forte. Et puis, pour na sunga yo, mouké pe pour na sunga peuple, et ça boy. Combat spirituel nyonso et ya kana vie à moi na Nzambe, soki mutatambo na vie à péché. Na kati ya vie ya péché yango ezo fungola mutu ke ba démon ba kota diable ya kota asala musala mais soye mutatambo na kobanga Nzambe mutaotama na conformément ya ba saintes écritures par rapport ya sainte doctrine le roi n'est comme l'été. C'est parce que on n'a pas montré aux gens kobanga Nzambe. Ba papa na biso baza kote ya sango malamu bazaki na boye bi enlèvement te ya eschatologie te. Parce que y a repentance. Tant que tu repentance, tu vas yambi Yesu. Si ma bakina maya baptême ba baptisé. Et il y avait l'efficacité de la main de Dieu. Aujourd'hui, tous on a le contraire. Batu bazo yamba Christ difficilement. Et puis ça se fait même pas. Il y a que des appels de fonds. Bande bandeli. Tisuka, maté zote yama 35 minutes. Appel de fonds, 1h45 minutes. Comment on explique ngai? Et puis okoyebisanga ke miracle Nzambe et salami na ere yo offrande na ere mateya bikama Nzambe salamaka te bikama Nzambe salamaka na ere bato bazoyemba soit na ere ya prière et des gens bazotambola na kati ya foule et bato wana bazotambola na kati ya foule baza bien codé bayeba na bato wana o balokoti soki na kingasani soki wapi batie na kati ya foule pour tromper bana na Nzambe ke non bikama Nzambe salami non Papa Eric. Moi je pense que même na ministère na yo obonde la pona batebele na poto même na Kinshasa ba mona loboko Nzambe au sala on peut publicité pété jamais bazali. Moi je pense que un vrai homme de Dieu ce qui bika Nzambe salami pourquoi qu'on filme na télévision, pourquoi qu'on montre mut na télévision à Sanzi par exemple Nyoka mutu oyo kisteli moye mutu azaki aveugle tango babondeli amoni alors ba filmer ye akomi ko sala émission bakomi ko poser ba question pourquoi toutes ces choses là, pourquoi ça ma caméra c'est pour ko yeba ko attirer la foule. Christ n'est pas dedans. Si y a le vrai miracle yango moyo ko benda bato convaincre bato et qu'on touche Badou sans que yo ça la publicité.
les émissions tournent autour du nom de Christ, mais les émissions tournent autour du pasteur. Deuxième élément. Troisième élément. Au moment où pasteur a molimo ya égocentrie, c'est-à-dire quoi? À parier, bon dimanche, pasteur Moussouté, il n'y a que lui qui a Dieu. Et puis l'église n'est pas quand l'église n'est pas dans Nzambe, quand il est dans Nzambe, pasteur Moussoussou bangote. Et puis qu'est-ce qui vous dit que si un pasteur a foule à mounene, a mituka, qui n'a pas poto qu'il est de Dieu? Qu'est-ce qui vous dit ça? Il y a des pasteurs aujourd'hui homosexuels. Il y a des pasteurs lesbiennes. Même na Congo na Kinshasa baza ebele. Bazo na rapport bango na bango pour na ba fula yo full, ba fula yo onction. Il y a des pasteurs baza na ba tatouage na mi Congo, na mapeka. Oyo bazu yango avant conversion te, mais bazu yango na kati ya conversion na bango. C'est vrai. Il y a des pasteurs au baza rebaptisés. Hein, na fleuve. Il y a Jourdain. Bakatiye, basuki, batike mandef. Il y en a plusieurs ici. Il y en a plusieurs. Tokolobate pour toza dépositaire à bas secret, mais il est grand temps babongo la mitema. Parce que 2021, Dieu va tuer beaucoup de pasteurs et beaucoup de politiciens. Na pesi prophétie oyo en live. Batala yango ti jié. Pour comprendre qu'il y a un homme de Dieu qui est passé ici, il a dit des choses qui sont réelles. So pourquoi Nzambe basana Nzambe na politicien tokina pa basana Nzambe pour nani? Nzambe acha génération mususu lokola babino. Nzambe reçoit génération moko o baza négligé, o babengaka ba passer il y a 10 personnes, azana se ya bâche, hein, passer azana moi tol moko mupandi, azana basaka midema na pembeni, nde génération Nzambe reçoit bango. Ba sozo mona ba kolimo. Na batable mnini tongam na limité. Onyo sozo mono ekolimo ata batongi ba temple. C'est le côté. Maman na temple na limité. Temple c'est le côté. Parole ne bonzambe ndetalisama. Bonzambe. Mutu azana nzamba solo andima pe baninga na ye. Mais mutu azote ya batu haine. Parce que résumé ya Bible ça amour et ça haine était. OK. Merci quand même wana ka tolobi Pasteur Marcelo Aleki alobaki na prédication moko kalabi catholique ezali lié honorable. Et ça d'attente il y a enfer. Et le pasteur Sangwana a répondre alobi que YNDP soki pasteur waza soki pembe soki ndundu soki lomo bongo yepe azo kenepe n'enfer. Maintenant et comme maintenant il y a une guerre entre monseigneur et catholique na pasteur Marcelo. Est-ce que réellement église catholique est allée salle d'attente à faire? Bon. Na kota la boye en âme et conscience église catholique d'après moi, d'après ce que j'ai dans la Bible, na ba œuvre sociale nandi marango. Mais sur le plan spirituel, c'est zéro. C'est zéro parce que ils ne sont pas dans la vraie parole du Seigneur. Il y a trop de déviations. Nangambu ya pasteur Marcelo, beaucoup de regrets parce que Maté azote ya ezo bala na vie na été. Nanandaki campagne moko je crois croisade moko salaki je crois je sais pas encore na mboka nini boye à Kendaki il y a eu des pasteurs qui l'ont contesté balobi que il n'est pas de Dieu et na loba makam susu oyezana sena c'était le pasteur Marcelo doit se convertir parce que ce qu'il prêche là ils correspondent à la vie na été il doit se convertir. Atika makambu ya mike na se. Oyebi, c'est bien de prêcher sur d'autres personnes, mais vinayo, o sala kana kuku. O ezape na batu bazo mona yo, pe bazo yeba yo. Yango na lobi 2021, Dieu va frapper beaucoup de gens. Tozali awa. Bibembe kolanda nawa. Est-ce qu'on dit que que na classe politique, tout le monde a ba remaniement? Okenda ba simbi ba longoli mutu boy. Okenda muta longwe. Ndenge pe omona pena makama nzambe pena ngo salama. Donc tozo kota na règne moko de paix na kati ya Congo na biso. Et Marcelo s'est repenti. Je pèse mes mots. Un pasteur. Non mais ce qu'il prêche là ce n'est pas ça.
Il dit autre chose et il fait autre chose. La sanctification. Papa, côté la sanctification, et ça n'a pas seulement autant que na matongé, azapé grand, parmi n'engé batwa lobaka. Aza côté ya su la sanctification. Après tant moroboya, bengani moi sinae, après tant moroboya, a senté débassi, le loi a changé, alors moi na message ya sanctification, à côté na message ya grâce. Ya grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas. Donc c'est pour dire quoi? Oyebi nakondi mara mutu moko abanote assu la repentance que son âme se repose en paix et ça papa André Jacques Vernon. Wana vraiment il m'a convaincu. Même son comportement. Mais oya Marcelo, je suis pas convaincu. Il veut seulement attirer des gens. Il donne l'impression. Mais ce qui n'a talié boy, n'apparence na ye. Nathalie Pena Makamazo Sala. Non, ils ont correspondé. Merci trop cher Internet, je crois tozo que moi malembe toto tuna pour autozu penaza archevêque bato baza momo beaucoup il y a l'église des réveils. Oui que l'église des réveils ils en a moi des autres moi moqué parce que tout le monde un pasteur moko aleki évêque non PC ba honneur na ye non PC mamram na ye évêque de Nilesi bitumba ekomi makasi entre évêque de Nilesi na bato abeta benga musique profonde musique amokili musique profonde de Nilesi bitumba c'est seulement soutenir na ye fali le auto changer bina mo soutenir na affaire et abi au sala ministère Paul ninge porte Paul ba que non soit naza parmi ba païen na comparé mais objectif nangezali na ramener bango na bango dans le Seigneur. Tango ko babilo ko pas otanga album ko bima pas ba ya leki a ozomna tawana. Tango ko babilo ko wana en tant que évêque, en tant que archevêque ou ebi pena ko zong église na katanzila. Tango yo talango na lisu pena ya ba évêque. Merci. Nena ebisayo que appelle ça comme ordre. Nena ebiso boye. Denis Lesi Asa d'abord évêque. Tout le monde n'a jamais sacré, il y a Denis Lesi. De deux, Denis Lesi n'est jamais serviteur de Dieu. N'est jamais. Asa jamais mon salaire. Tout ce que lui est en train de faire là, c'était les arrangements na une équipe naïe. Asa mon salaire nzambete. Nalobi na yo que tout ce que lui a fait là, de la farce, escroquerie purement simple. Donc ce qui est à Zawana, la meilleure des choses il y a fois sans la fois bon la mutema. Il faut Denis Lesi abongo la mutema. Abongo la mutema parce que ce qui est soya qui lui fait l'eau. Mais c'est vérité. Ma ben a bien na Congo bolingi de vérité. Denis Lesi n'est pas évêque, il n'est même pas prophète. Parce que tant on laisse azo banda qui prophète na yé mon pépé zakeli boso na 3 jeunes mais milima na bango pe manakimia base la faux vrai mais ce que moi je sais Timothée qui est Silas Jérémie Mayemba il a copié ces gens là na be manilombo les saïsi manabango les saïki le côté Tangelangai grand frère na bango patriage oya des bonhommes Charles Les là beaucoup de respect na suika wana nabi na suika wana so Tangelangai papa Charles Les en tout cas beaucoup de respect na lobi na suki wana mususu wana na on vérifié mais pour nangai Denis Les c'est un commerçant de l'évangile c'est pas un pasteur c'est pas un prophète. Non. Koyeba Bible la connaissance mouké. Oyebi frère wana nzambalimbi sabiso frère wana a induire ba jeune serviteur ebele na katerere. Et soka bongoli mutemate et ozala mabe ponaye. L'autre fois on a connu na évêque Jean-Baptiste Tawa ici et ça ka bendabika. Bah trafic d'influence makambe belé bima et belé réputation na eza malamuté et puis yende ngazawana fo nanu a respecter nanu archevêque Albert Kankenza po yende mutu a pambola mariage na ye
à se rebeller d'abord et pas ya ba père wana aya créer le wana ya soki NRC soki penini aya créer yango mais siko suite nango za wapi eloko yango elala nango soki pe plateforme soki pe confession soki pe ndenge nini alors tout ça et puis yo mosa nzambe faut kumisaka kombo ya mukonzi moko boye azalaka na kati ya mboko epa asalaka makambo ebele mpe okumisaka lokola neti yo atalaka lokola musicien moko boye non. L'homme de Dieu doit élever Jésus-Christ Nazareth. Point barre. Question à Souka. Les hommes de Dieu, ils ont élevé, ils ont question à Souka. Ils ont renommé. Merci, merci. À chaque fois qu'ils ont Moïse Mbie, et l'homme surtout bima moi si moko so bimi ano vivre na ye mais moi ça confirmé que makambo o Elia na lobaki est vrai que Moïse Mbie bolim ça pour na terme na ça zo vivre na moi si to ba commission qui na mbetu je sais pas akomaka nini yama et lelo aboye abali na ye et moi ça zo ba des choses vraies tant zo ka biloko oyo. Pourquoi un homme de Dieu a renommé? Pourquoi les kamba libala bali ko bala nokité? Ils ont rapport à nini, bah jeune serviteur wa lelo. Ils ont rapport à nini. Ils ont mis au tapis bala. Et puis mususu, baza ko se divorcer na habité. Il y a problème nini. Dans tout ça, tant aux hommes biloko wana. Wana question souka pena na linyo o ya no labiso malembe parce que deuxième émission na rozoyo concernant les mariages, comment ba mariage pas basa na nzambe nza ko se passer. Mais léon na banali kambo ya Moïse Mbie. Moïse Mbie chaque année Moïse Mbie. Chaque année Moïse Mbie. Chaque année kaka bana basi. Tant aux hommes na biloko yo. Et puis wana un de deux. Pourquoi ba jeune serviteur bali au balate? De toi. Pourquoi ba jeune serviteur so bali il faut divorcer? Merci. Cité Bethel, ce qui otangelinga kombo ya apôtre Emmanuel Mbie Moulaya, c'est un papa que nous aimons beaucoup. Aza Moussaï Nanzam, parce qu'il est encore en vie. Moïse Mbie est Holandelier, Natamoko, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. De son comportement, caractère naïe, ils ont prouvé que Aza Moussaï Nanzam. D'abord, pasteur wana oyebi ke entourage nyonso ya papa Emmanuel Mbie respectera bango te. Deux exemples ya papa Florent Moussité qui a cité Bethel a on a l'homme changé. Na kota na conflit église cité Bethel était, mais moi je pense que balobi on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Na répondre quoi mukolo. Ba biloko wana zobimisa ba Eliane tous ses consorts. J'étais na moi place moko na kotanga te comme église moko ya ba avocat o bazako ko sala makambo wana baza pe église moko tellement renommée na kati ya mboka. Ils nous ont confirmé que makambo wana est vrai. Mais oya ni ya manaebi yango te, mais ils nous ont confirmé que makambo wana est vrai. Alors pour nous répondre pour na ba jeune serviteur, il semble que ba sala nzambe mingi église de réveil ba biki éducation à malamuté. La plupart ya ba sala nzambe ba bimi na ba famille ya ba papa ba maman na bango très tôt. Et ba kontaki na ba permanence. Ba buki ba biki ya classe. Ce qui est fait que la plupart ya ba sala nzambe église de réveil n'ont pas un niveau. Tu vois, niveau ya déficience wana mentale intellectuelle et sali que lelo et que tant bazokuta na likambo mariage. Base moko ezate aza préparé te et puis basala nzambe mingi na libertinage ya lelo ezala sexuel, financier, économique, sur le plan même ya ministère ezo sala ke basi supporter bangote. Tu vois, donc likambo ya basala nzambe po babala ezo senga un grand recyclage. On ne se marie pas pour na ozala na mwasi ya mbongo pour aza femme moko, aza kitoko, pour aza mwasi moko peut-être parce que aza na relation à l'icolo, mais on se marie pour na okoma un bon père et pour avoir une femme pour comme une bonne mère. Et le mariage c'est toute une vie. D'ailleurs Kobala ezali la première église, donc la Adana Ève. Pour l'église en deuxième disposition. Alors, ceux qui pasteur n'ont à maîtriser, moi, si n'en a coûté, il sera incapable à maîtriser l'église.
ba papa na biso na sango malamba sali ba 50 ans tomoni yango. Je crois il y a des pasteurs ici na mboka na biso basali ba 50 ans de mariage ba papa na biso ya kala. Parce qu'il y a moins d'onction, moins de renommée, moins de foule, moins de temples, mais bah fani na moins si tamoulaï. Mais la plupart bah passer aux okumisawana ba tongi ba temple les lor, bazo kende ba poto, oyo kaka une fois divorcé, 2 fois divorcé, 5 fois engrossé, sans compter oya ba pembeni pembeni. Maintenant dites-moi, na ba papa wana, na bino lelo obozo sala na sango malamu. Osomona te quelque part to sala ko bunga. Et en plus et le basi bazobo ya la bango eza new age, nouvel âge. O bazo kota ya kozwa basi ebele pona kozwa mbongo avant matana chef faut sangana basi, il faut faire de n'importe quoi et tango mwasi akomi na consigne wana il faut lâcher. Ce qui mwasi amikoti na makambo na te ako lâcher. Donc voilà un peu anemo. Merci beaucoup et s'il pona lelo mais on va continuer avec archevêque. Na bengaki bibliothèque nazora mingi epana ye. Merci pour le passage dans l'homme de Dieu. Na biki tokozwa yo na émission moko na nazo préparer ngo na motema kokita concernant les mariages et pourquoi ba divorce et tout ça mais pour pasteur tokoloba pona ba question be na autour na yo moi belé. Mais pour le je crois to suki na ligne peut numéro na contact bato nyonso wana besoin mso ba répliquer mso des fois on a besoin de conseil on a besoin de consommer la prière on a besoin mso pe akwe na même il kambu ba bloko lobby passer ça passer mso pe atangité ali quand même pe ameka pe ko rattraper ça ba mso malgré mais c'est un espoir aussi mbayi. Oui, numéro na biso à contact ya WhatsApp eza 081 617 4903. La bandeli 081 617 49 03. Et ça numéro ya WhatsApp. Appelez-nous aux ala Moussa Nzambe, aux ala enfants de Dieu. Et à la critique négative, positive, bengabiso. On peut discuter ensemble, on peut parler, on peut prier. Mais à Motouya eza que 2021 na lobby soki yo mosala nzambe to politicien otamboli selon ordre nzambe te préparer tombo na yo pe cercueil na yo parce que y aura des morts et il y aura des surprises. Bato tozobenga ba jeune serviteur bato baza ba inutile. Dieu va relever une génération et biso ba oyo tozomi benga mayo ke tozaba soi-disant ba grand tozala na incapacité ya ko maîtriser mu pepe wana. Voilà ce que Dieu m'a dit et ezapé na mawa makasi pona basala nzambe o baza tellement na distraction mboka ezo kende na alignement ya état de droit et sengeli ko bongisa mikanda na yo ya théologie. Cause un bagage moko sûr. Papa webi qu'il y a trop des écoles de ministères, trop des universités à théologie, mais sans agrément à l'État. Okay. Allez, teki papier wana na $300, $400, balatisi batouche, bazali même consacré, coordonné na kati na institut biblique. Vraiment. On se comprend. Et na souka basengi na offrande à consécration. Pendant qu'ils ont leur père spirituel. Donc on se comprend que biloko nyonso na ba pesi basala nzambe, ce sont des papiers nuls. Pourtant l'état roya boy, atali za IPCT. Atali ezali na papa d'enfilate. Atali eza fatalité. Atali boy ezali istazité. Directement ça déclassé. Atali boy ezali BTMT à longoli yango. Donc, nazo conseil na basala nzambe ba revenir et pas la bibliothèque vivante oyonga nazali pour na sunga bango ou soit ba le pas na yo. Hein? Au coacher bango. Donc que Dieu bénisse tout le monde. OK. Merci beaucoup, Dieu bénisse tout le monde. Je crois que comme presque na souka, pasteur aux en église, aux en document mon côté, c'est le moment où je suis là. Archevêque Azali Awa, donc recteur, il y a institut biblique ya malamu okozwa mukanda moko même l'état est bien créé. Yaka une année à Pamba, 12 mois à Pamba, aux la licence na yo, et puis, bah, orienter encore une fois pour la Moussala Nzambe. Pourquoi Moussala Nzambe, peut-être Mousso Bimi, Moli Monanzambe, Mekeba, ouais, Okoya. Apôtre Paul Atanga Inaya, Kenda, Abouda, et Pierre, mais Souka, Azongaki, et pas Pierre.
Il y a cause de connaissance dans Bozan to Pambola yo. Na pesi maman Anna, merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse beaucoup. Papa Carlos Namba Pambola yo, Francis le Noble Namba Pambola yo. Batones pour la nation de Pambola biso. Donc je crois qu'on a mis un rendez-vous et qu'on a la semaine prochaine parce que déjà dimanche au nazo matamangenge et que Dieu vous bénisse beaucoup. Nzambe vraiment à pas même no bye à la prochaine mais puis ciao.